nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eyingela omabotama bino mpasi mpe maona république démocratique du congo pamba te mayema koleka lelo na bato ya libanda bao bali bongo bakongomani te baétranger ndenge bobengaka lokota français bango banso bazali komona ete mabe oyo ezali kosalama na gouvernement oyo mpe la ville province ya Kinshasa mpe bango nyonso sika batomboli mongongo lokola baindie mpona kolobela mwana mboka bumba ete alongwa azali bongo shwa malamu te mpona Congo azali bongo kosala eloko te yango tozali kosenga na bakongomani bisika nyonso bozali botelema na ntina ete kotombola mongongo to se soulever toganga makasi na ntina ya régime oyo pamba te ngai natuni bachinois tikilo lelo mosala ekosalama te na transfert ya lemba ti terminus balobi misolomi ya bango nano basiliseli bango te gouvernement oyo ezali koyiba mbongo gouvernement oyo ezali kodetourne mbongo bazali bongo komoni oko bato mpe bazali kosala misala mpena malamu te bazali mpe kofuta malamu te kasi nini ezali kosalama nyonso batikali mokolanda yango na bolai bwa basango merci na bino banso na banzi ete nzambe alola akobatela jkm le number 1 ya océan de la presse congolaise moninga ya gutre bulai akobatela bongo mama celesti mpe papa mikael bamama missionnaire na plus 32 na mboka litababe ifo kuyo moto to bakoka lumumba mona mare de brino nzambe abatela bino bandeko tokotya video mpe na nsima na yango biso na bino toyeba koanalyse ndenge nini makambo bazali kosalama ndenge nini esidela lamuka na add congo ya prince epenge bazali bongo kobotambola na ntina bobele ya boluki dialogue tolanda nano video ebongo tozonga bato ebele bakomi olobake o Daniel Bumba awakangisa ngai petit nanga Daniel Bumba oza moins sérieux nazo bingo petit parce que oza moins sérieux 79% ya curage olobaki parce que yo tanga no ba rapport omoni ndenge bato bacholi 79% na ifale sala musala oza aventurier même si on kangisa ngai ezala magistrat ezala juge ezala avocat ezala président ezala ministre ya CESAC ezala soki nani songolo bango to baza ba victime lokola bakinois tout parce que batutu ba ochola batutu ba ochola donc yo il faut bakanga yo oza moyibi yo na ba compagnie no accurage ya lokuta na sala ki vidéo ya redémontrer que ba compagnie wana eza ba compagnie miyibi donc Daniel Bumba yo il faut bakanga yo balongola yo il faut balongola yo président fa longola yo kaka ndenge alongoli gouverneur akatanga il faut bapesa ordre bakanga yo na ebité eloko nini osala soki okatelaka ozala mokati boudin soki yo moto otumbaka ba brochette pour na président pour ozalaka gouverneur na ebité eloko nini oza nango ya spécial oza pe mayele te oyokaka pe te eza mpona oyebi oloba français oza moto action te ozosala eloko te oza aventurier okointimide pe motu te oya pe eloko te oza pe mpiaker mbongo ozwi eza mbongo ndenge oza na gouvernement na minute ozaka pe na eloko te aventurier longwa na pouvoir fo longwa bandeko balandi na banzi ete bolandi bongo na bokebi video moye boyoki wana aza indien bolandi makambo azoloba na gouverneur na biso Bumba bolandi bino moko nde eza kopesa soni incompétence oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo asi alobaka yango alobi ete papa azali na ye kokoka te lokola azali kokoka te échec la bango nyonso ezali mpe ye motu asali nini amemi yango alors sikasika tozali kolinga kaka biso baso tomeka kolobela mpo lelo bomoni affaire démolisation mpaka juma eza ya kotomboka ti sikoyo mpaka juma bazali ya kotomboka po ete babuki bango na nsele babuki bisika nyonso babuki eza bénéficiaire mpona nini po bateka bisika wana alors que bakongolais bazali kosouffrir bobuka bobongisela bango botongela bango na lolenge ya bien po ete balongola kote ya barai ezali risque mais façon oyo bosala yango bobuki bolongoli biloko nyonso baplace ala bozotika mpo boluka ndenge nini ya kosala bamafia mpo bolia mbongo mvula soki ebeti bisika wana etindi alors sikoyo eloko nini bino bozali kolinga
ezali kosala passe. Alors na ngambo ya lamuka mwana mboka divorce na lamuka na bango bazali kotika te prince penge bango nyonso bazali kotambola président ya ADD Congo nazali koyebisa bino kotambola oyo bango nyonso bazali kotambola na ntina bobele ya kosensibiliser peuple na ntina bobele ya kokonscientiser peuple na ntina bobele ya éveil patriotique. Alors mayema akoleka esengeli mpenza tolanda yango na bokebi. Pourquoi? Parce que bato balingi ete dialogue esalama. Pourquoi? Parce que est la République démocratique du Congo ezali malamu te baconflit ezali kobotama ya lolenge na lolenge yango bazali kosenga dialogue mpona mpe balobi matinée lycée Devos kitoko à place de résistance New Lise Gombe. Donc professeur Devos kitoko akitaki bongo mpe la New Lise Gombe. Donc ezalaki vraiment ya koloba kutu ezali te. Le professeur Devos Kitoko a effectué une descente décisive ce matin à la place de résistance New Lise Gombe, coordonné plutôt par Mwanamboka Lik Mulopo que je salue vraiment wana za mobundeli resté à makasa uta boloko pa bimi atikité azaka ka kobunda c'est un homme à féliciter et Trésor Lola que je salue aussi accompagné du bureau exécutif de Lamuka de Lukunga plutôt accompagné du bureau exécutif de Lukunga, dirigé par Mwanamboka, M. Julio Manda. Les discussions ont porté sur l'urgence d'un dialogue national inclusif. La situation sécuritaire dramatique dans la partie Est et la restitution du voyage du président Fulu au ISA souligne les enjeux pour la souveraineté de la RDC. Les CD et la Mouka restant fermement engagés pour la paix, la justice et la cohésion nationale. Donc ezalaki bongo makambo oyo mwana mboka Devos Kitoko akendaki bongo mpona kotambola na ntina ete ya kosembolela na bato nyonso bisika nyonso baplace ya résistance ezali okende kosembola ete mai oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi président SIDP président ya plateforme Lamuka oyo mwana mboka président ya ADD Congo Prince Epenge Azali Bongo porte-parole donc bazali bongo kotambola mpona kosembola ntina ezali kaka kimia ya este yango na dialogue national inclusif ezali bongo malamu mpona kobatela intégrité territoriale donc mabele na biso ezala bongo ya koteka te. Alors tozali kosenga ata na ntango oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akoki mpe kochanger gouvernement oyo akoki kolongola bango pamba te basali eloko te depuis bakotaki ezali kaka badétournement ndenge mvula ezali kobeta boye nayebisi bino lobi bokoyoka catastrophe tolekaki kotuna bachinois misusu na misalo bazali kosala bachinois balobi bapesa bango mbongo basisa mbongo te bandeko nanga tokozela bino bilili ezali kopesa mpasi na tronçon oyo ya super lemba ti terminus kuna bachinois bavandi pourquoi bapesa bango moitié bapesa bango te donc moye bacontinue misala eza te moye basomba bamateriel eza te. Allez-y comprendre le gouvernement oyo ezali kodétourne mbongo ebele mais mpona kosala misala ya banzela bazali bongo kovandisa bachinois sikoyo ntango bozovandisa bango bokolesa bango bozali kokomisa bango balinga bana na biso babotisa bana na biso mpo souffrance ezali na mboka. Pourquoi pas ntango bomoni moye ezali te otika kaka malusu ndenge ezalaki bongo na prince otika goudron ezala leta nango wana ebongo na nsima ntango bokozwa misolo boconcrétise kopesa kumbala moko mpo bato basala misala sikoyo bocrée désordre bocrée mama na désordre donc ndenge ezali wana nayebi te eloko nini oyo bambuteyage oyo ekosila ndenge nini. Alors nyonso eza la charge mpona mboka pumba mbongo ebimaki pourquoi azala démissionnaire te parce que président ye moko alobaki yango kuna na palais du peuple
alobaki ete ye échoué pa yebi ke gouvernement échoué. Sikoyo pourquoi azali koboya kolongola bango ntango tasali échec président mosala ezali kolongola ye. Tomoni ndeko oyo alingaki koseme trouble na ministère kuna ya travail délégué général atanga bamoni malamu te bapemisi ye baosala bankete koma yo koloba na 48 engala kobengana bakatanye nyonso bakende bakatanye kuna ntango bakoyoka ekosala ka trouble yango tozali kosenga président longola bato oyo ou bien boyebi nini bosala na bango makambo bango baosala nde yango boyokanaki parce que soki oyo vraiment oyebaka no eloko te mokuta na makambo befo longola bango luka bato mosusu remplacer Kinshasa poli Kinshasa ezali ya kokufa rien ne va mais kotika bato libanda kozanga mawa bato baozanga esika ya kokende bamama bazali kolela bapapa bazali kolela na basoldat na misolo na bango ya pasi asombi lopango na ye boye kobuka yango na nko epuis bozosenga na bato bakanga ye lolenge wana basoldat ntango bakotourne vers bino bokopakata bozokoka bananga te mais bozoprovoke basoldat oyo bazokengela bino mpe bafutamaka malamu te na mama ya basalaire yango ya bango bake koluka mwa bandako na bango sikoyo bino bozali kodemolir yango sans pitié bozali kotya nini na kati ya mapinga wana epuis na ndenge bozali kokanga bango na lokuta arbitrairement botie bango na baprison bozoyeba sort na bino bozoyeba lolenge nini ya bokambami na bino bozali kokamba bozali koyeba eloko nini bino moko bozali koseme mokili mobimba emoni ata bino moko na edps kuna bozali na potanage mokili nyonso emoni ete mwana mboka Bombasa elika malamu te longola bango bazali kaka kobebisa po banzela lolengo bazali kodemolir ezali kaka kobebisa banzela lolengo bazali kosala ezali nango kaka kobebisa banzela lelo oyo embouteillage ya kosakana te epuis banzela yango botongi yango mbala moko esali salite na mboka batimoli koto oyo batie biloko koto oyo mama na salite la ville province ya Kinshasa surtout likambo litele bapoubelle c'est la sorcellerie pure et simple on n'arrive pas à comprendre eloko nini ezali kosalama na ntango ya kimbutu ezalaka boye te tozali koyeba te misolo mizali kobima mike mais tozali komona misala ezali kosalama te pourquoi parce que boza bacomplice yango lelo toyali kobeta mbela na likambo oyo ete tolingi tomona bosolo tolingi tomona vérité tolingi toyeba au juste eloko nini ezali kosalama pourquoi bato bazali koyiba bozali kochanger bango baposte mpona nini bazali kolongola bango te mais bato bazali kotelema mpona kobundela ekolo ya bango bino bozali wana mpona kokanga bango bato bazali wana mpona kodenonse makambo oyo ezali kosalama bino bozali wana mpona keloboka bango na ndolo moto azali civil bozali kokosela ye makambo oyo azali ata kogene mboka leloko te mais bino bato bozali kodetourne bamboka bozali koyiba nation bozali très dangereux mais bino wana bozali kocircule bino wana bozali kokende kosala makambo na bino paisiblement ke bato oyo bazali kodefendre mboka na bango yango tozali kosenga ete tobundela mboka na biso ndenge touti koyebisa na bino ete la patrouille la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits papa Alfred na mama Clarisse na mboka lipasala nga kino ya se ante live tobunda tozali na posa ya kobunda bandeko balandi micro vraiment ebandi kodéranger biso chika m le number 1 ya océan de la presse congolaise moninga ya Gauthier Boulay na mboka ya mama Célestine pe papa Michael tokomi na obligation ya kokata pamba te yango tozali kosenga na bilo assistance boyebala kosunga biso partout bozali mona mère de Brino bosenga na bato bapartage bémission babunde tumba ya bafi bakoma missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut que moto pe bakoka lumumba assalamu alaikum na mama Jawa pe bamisima na biso bana South Africa na mboka ya Guy Lompinga mamour d'Angola na mokite na Florence ya Matondo Mido bondi ya botard de bono ete na bapuramento angolano na RMC kokumela bino to bunda pour la nation nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo mais avec régime oyo avec gouvernance ya lolenge oyo bondi mateke bakopesa biso kimia bango plutôt baza na souci makambo oyo esalama po bango babika malamu alors ngai na yo to s'abonner massivement na Océan du Congo peut tout partager mes missions to like to bunde tumba ya ba vie bato ba yoka mongongo océan po mingi na ba yokite alors to bunde la nation père doit quitter nos esprits to telema biso banso révolution pour le régime ekoya sans cela tokozala ba perdant po banguna ba côté la biso la patrouille la mort nous vaincrons merci encore une fois ami s'appelle électrique Zofana merci na Pape J directeur recherche stratégique et na sango mokonzi personne n'apparaît à l'émission. La patrouille, la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits.
ingeta ingeta ingeta.